Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline naye kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo namonaka Nzambe apemetaka nga namona makambo oyo Nzambe apemetaki ngai nayoka yango naye kopartage na bandeko nyonso ya mpona église oyo ya Bosta. Pona église ya Bosta ya Pasteur Bameko. Yango na ye lelo ko partager makambo wana na bandeko nyonso o bakolanda ngai. Pourquoi na ye ko partager makambo wana lelo? Po nazasi bandeko ebele bomona nga kala na YouTube penda na bima kala boye bomona ngai po na bendanaki mwa muke na voyageaki na voyageaki nazaki na voyage na kwa ko expliquer bino voyage na kendaki wapi ezalaki ndenge nini ndenge voyage wana ezalaki wana na ko expliquer bino sima makambo susu pe o Nzambe atalisaki pendant nakendaki voyage wana na bandeko tokende na bon voyage na ko expliquer bino yango sima na ye nanu kosala video o mpona longola yango po video oyo eza video moko mbesi nasala yango kala mbesi nasala yango kala me na negija yango na période mo nasalaka yango mpenza nasali yango après na longoli yango nakotisaki yango te nalekisaka yango te mais lelo na ye kopartage yango po avant na voyage namonaka na chaîne na biso ya Desho Dena namonaki avant voyage na nga namonaki akotisaki mwana mwasi moko boye abandaki koloba mpona makambo oyo ya mona mpona Pasteur Bameko abandaki koloba ndele na bandi kolanda ye mwa ndambu kana nalanda ye mpona azalaki na tante mwa ndambu kana nalandaki nde esika na baki nga mpe nakoya koloba expérience na nga ya église ya Pasteur Bameko. Expérience na nga oyo nazobetela bino eza expérience na nga ya église ya Pasteur Bameko. Expérience oyo nga namona wana na oyo nayoka donc yango naye kobetela bino lelo kolo azala na biso yango na desidaki nga na bite mkono ozonga na voyage na koya kosala video na ko expliquer bato ba o bako comprendre ba o pe bako comprendre te problème ya te peut-être basalama po ba comprendre te po bango seke ato expliquer bango na façon nyonso bakotikala ko comprendre te yango nanga na baki te na kosala part nanga o esengeli na sala o esengeli na loba na koloba omoni tobondela po ete kolo azala na biso na komba tata mwana pe ya molimo santu ko na bomoi ko na bikamwa Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso tala ngai mwana papa nafandi liboso na kamera oyo mpona kopartage makambo oyo permetaki ngai namona pe oyo permetaki ngai nayoka na bandeko nyonso oyo bakolanda nga papa oza Nzambe oyo olobaka na façon nyonso kolo tika ete papa ofongola mayele bana na ba comprendre eloko nini oyo ngai nasaleli video oyo permettre video oyo ekoma na matoi na bango tika ete ba comprendre papa oza Nzambe na bikamwa eza temps na molimo santu papa fongola mayele bana na papa sala na okolo oza Nzambe ozosala okotika ka bana na bobungi temps molai te oza Nzambe oyo ata molili erumeli suka tongo etanaka ata butu erumeli suka tongo etanaka papa tanisa tongo na bomo ya bana nao oyo lingi kotanisa tongo kumama sanjola malelo lobi pe libera na libela papa oyo nyonso akoluka kozwa video oyo mpona kosala nango mabe papa mobundi molongi ezali o papa alonga te na kombo na Yesu pe na nguya molimo santu video oyo epela moto oyo nyonso akofinga nga na video oyo nyonso akokritike nga na video oyo kolo mona ye akuta na yo Nzamba mpuntulendo Nzamba solo po ayebe ete yo lobi ete basimbaka basali na yo te papa oza Nzambe na bomoi kuma masanjolama na komba tata mwana pe ya molimo santu nde nalobi amen. Bandeko na ngai nazosala video oyo
makambo nga na oloba eza makambo nga na mona ona yoka yango nga na ekosala na video oyo nazoloba kaka oyo nyonso akoyoka video oyo nde bomesani kofinga nde bomesani kokritike oyo nyonso akoloba ke molimo mabe ezotambusa nga nzambe na nga akokutana na yo na faso nyonso nzambe na nga akokutana na yo mpo oyeba ke likambo so oyebi te lobaki oyebi na yo te so oyebi te lobaki nayebi na nga te soki mpo ondimi te lobaka na ndimi yango te c'est tout ozomona mpo bavideo nyonso oyo tosala ko nga mama Deline asalaka moto nyonso azobouge andima yango te oyo akoki kondima oyo epesameli ye ubie oyo nzambe alongoli etendi ya mwindu na elongi ye wana nde akondima video oyo nga nazosala bamessage oyo nga napesaka moto akondima yango eza oyo nzambe alongoli ye kitendi ya mwindu na elongi ye wana nde akokomprendre yango eza ndenge wana do yango wana nazokoprevenir bino oyo nyonso okoloba malamu loba kutu ke mama Deline andimi na nga makambo lobi te so olobi bongo nzambe ayebi ke ondimi na yo te mpo ondimi na yo te eza bongo nga mpe mama Deline bamessage mosusu nalandaka mpe so natalika na bino ndimi na ngango te me koloba na mutu ke o molimo ya Jezabel ezotambusa yo o molimo ya boye oza ndoki mutu nyonso kofinga nga ndoki mutu nyonso koloba ke molimo ya Jezabel mutu ezolobisa nga nzambe na nga akutana na yo na nzela na akokutana na yo asala na oyo nyonso ye alingi so alingi asunga yo bongola motema akosunga yo mpo bongola motema soki oza ya ye tellement ignorance eleki bino makasi fo nzambe anda kosimbela bino bafimbu mpo bokomprendre makambo eza verité tokomi na ta ya verité me bozokoka kokomprendre verité te eloko na ye naloba mpona eglize ya bameko nayebelaka eglize wana ndeni le nazalaka na Angleterre nde na ndeko mobwe kala penza na asilere ebandaka basika nde ayebisaka nga beta pain du soir na Google boye pain du soir ekosala ke obanda kolanda bamateya moko bien na bapriere moko ezoleka na pain du soir avant nanu wana nazalaki mo esalanga 2 ou 3 fois nalali na moi surtout na moi so nalali na se na salon na ngana nalali na position moko boye so nalali li position na litoi nange banda ofungwama nazalaki kofungwama litoi nde nazalaki kozala connecté ndeti na radio moko boye nazozala na connecté na radio wana bazoteya Jésus Christ aza nani Yesu Masiya aza nani bazoloba makambuka ya nzambe nazalaki vraiment kozala mwa litoi nange efungwami nazokota na baenseignement moko boye bazokoenseigner na radio wana ezalaki lokola radio mais nazalaki na capacité ya korépondre te kotuna mpe question te mais na ndo comprendre te bato mosusu baotuna baquestion baorépondre bomo me nga na otuna ndenge nini na banda koyeba ndenge akotuna te wana ezalaki kalesanga 2 ou 3 fois wana mpenza eza te kolali mpe ozaka nde tozosepose oti mosala olembi na yo olala otandami no na mabele wana boyebi kaka ndenge ezalaka nazalaki kozala connecté na radio moko ndeti ezalaki lokola radio na bato mo boye bazokoenseigner bango epuis bamisusu baotuna baquestion bazorépondre nga nazalaki nanda oyeba te ndeni bato bazotunela question awa eza lokola radio après le naye baye kopesa baye ndeko mo boye aye kolakisa nga pain du soir nayebi te so ezali na neni kala vraiment nde nakomi kozala connecté na pain du soir wana koyoka bamateya na pain du soir baprière nde nazoyoka nakangaki nkombo ya mo bapaster mwa ndambu oyo bazalaki koleka wana na pain du soir nde sikoyo après nazalaki koloba nga moko ngabi bato baa na France baya béni vraiment nga so nazali na France ndenge nasambelaka na église ya paster moko oyo aleka na pain du soir mpo bapaster oyo modele bateyaka non bamateya boye non nga mpenza na yokango mingi te bamateya moko ya bien vraiment en tout cas ezali vraiment bamateya moko mpe ya bien nde après ekoleka kaka wana nazalaki na Angleterre te wana naye koya awa na France na 2016 le naye na France
na isi mosa noko na nganga na bingande na eboy na luka église osambela mais naza na posa na kendeka na église ya pasteur oyo ateyaka na peine d'histoire nayebi ba pasteur oyo bateyaka na peine d'histoire ba pasteur soleil ba pasteur ebele bande koleka na temps wana nga bina na posa na kesambela na église moko na bango ndimba muya bisinga bianga pe na kendaka na église ya moko na bango Bameko nga na bi Charles Bameko nasambela kuna nga bi wow nakende kuna nde mwasa noko na nga amemaka nga kuna wana baza wapi okota bondi kota bondi kote ya kota bondi wana mpona ndo ozwa mona kiti na pont de bondi je crois après nazwi bis mo ezalaki oleka wana nde na kiti na 4e mare bien nini boye wana bazalaka kuna na bosani so ezalaki na place ni mais na noisi le sec na bosani mais kota pont de bondi wana bato obosambela kuna boyebi donc na ndako kita na pont de bondi na ndozwa tramway par rapport à place na ndo fanda na ndozwa tramway na kiti na pont de bondi ale na pont wana ya bondi bis mo ebande kolekana nde nozwi ata 4e mare to 3e to 5e nde tokiti wana so pe nazwi train nazwa na kiti na église de Patin je crois mais to so 5 so ni église de Patin nazwi pe bis moko ememi nga ti place wana voilà bandeko na ngai nakomi tokei premier jour kuna nakuti pe église munene bato ebele bato ebele ale mateya wow nga binzambe na nga ona yokaka na matoi lelo ngai ya Deline nayi kovivre na misu na nga wow mateya kitoko pase Bameko ye moko ateyaki kitoko bandeko na nga wana premier jour na nga atei mateya moko ekotinga après tokomi na l'air à prière bandeko tobandi kosambela wana deya na koti na expérience na nga na église ya Pasteur Bameko tobandi kosambela le nazosambela tosambela moni so ozosambela ata place bato ebele bazali wana nga nde nazala so tosambela place bato ebele oyo azoloba ozoyoka na manini na bato ozosambe ozoyoka makele nde bato baosambela wana apres suka nango so nakoti na modindo ya priere nayoka su mutu te mwana oyoka su mutu te nakomomona lokwa nazanga moko ondire doki so toza fula bato naosanti su bato na te nakoma kosanti ondire nazanga moko très à l'aise pepele po priere lero obandi kobondela sika lero obandi kobondela na lero wana ozala na kilo po bapense ezali banini topartageon déjà na nini oyo na partage mpona bapriere boyebi nde naloba na bino donc oza lokwa ndeti na parvi nano ozoyoka na bato mosusu nde baobondela ala plus kozokota na modindo ya priere ozokota na modindo ya priere nde okomona ke obandi bato mosusu ndeti okomoyoka bango su te bavoi na bango ekomokita ozosanti ka yo moko maloba ekomobima yo moko ozobondela ti omona tioko obondeli osanti ma miso ebandi okita oyo yango moko sankolela ma miso emoyi bandi kokita nango ale après omona soki soki okoti makasi omona makolono ekotuta su mabele te wana expérience na nga nde nazala makolono etuta su mabele te okomomona lokwa makolono eza dans l'espace ozomona ondire otiki mabele okomi dans l'espace ozomona ondire okomi likolo bandeko na ngai première fois na bandiko to bandi usambela tata nzambe tondo buka tondo kwesa tondo bondela si matea o ya te kinde sko to bandiko bondela pona yango bandeko na nga prière bandeko plus que prière ezo yanga makasi plus que nazo mona tozozala kaka tozokoma kokangama tozokoma kokangama ebele puisque nazokontinue kobondela nazobondela mpo mateya pende ekotaki ngai nabandi kobondela comme il faut
bandeko na wana nazomona tozokangama talaka malgré bato bazalaki ebele quand même espace ezalaki ndeka tofanda na bakiti malgré bato bazalaki akotonda pene ebele mais nakomona tokomokangama tokomi lokola basardine. Nzambe na nga témoin makambo na yebisa bino, nzambe témoin ya makambo na yebisa bino. Nakomona tokomi lokola basardine, tokomokangama kazo comprendre so na tiki kobondela na fongoli misu na tali na moni ke toza na biso na espace boye so kana bandi kobondela plus que nazokota na modindo ya prière plus que tozokoma kaka penza donc on dirait bato moko batelemi na kati ya taxi bis nini na kati ya fula on dirait bato moko batelemi na kati ya fula siko ou bien na métro voilà na métro to na train bato moko botelemi siko bokangami ozomona nazomona bongo moi siko nga pe tu wana nga na bino non nga na ko continuer ko première fois les tout ça sala nga bongo à l'après moi nazokata kosambela na okususu mukanga makamni ezoleka idée kutu teke ya makamba mabe ya spiritualité ngabi pourquoi nazomona boye so nazosambela bandosambela nomona tokoma na kaka na lembisi na pe kosambeleleki dimanche elandi ngana na ke église matea pe kaka kitoko na sepelaki pe na matea ekomi na l'air à prière tobondela bandeko na nga kaka même scène tozokoma kaka nga bilelo na okipe kaka ote na obondela leo nga na obondela nazobondela ka plus que nazomata na prière plus que nazomona tozokoma kaka bandeko na nga tisuka naona komona motimi bandi okangama monso bafinio bazofino donc bokangami siko makasi donc on dirait bazosero plus que nazobondela plus que naokoma serré na batu ebele donc tokomi lokola basardine nazokontinue kobondela motemi bandi okangama nabi nayo akufa na kati prière na susu mkinga binsambe nanga makamni na omuna pourquoi na okobondela te lena bandi kobondela papa na bina obeta kara mambo na omona na comprendre te pourquoi to okoma kaka boye bato ebele mbala mo bandeko nanga nde na bandi muteme bandi okangama tellement ozozala serré plus que ozobondela plus que ozokoma serré alezo sa siko mutema nanga ebandi siko kokoma serré do tellement bomoni so bakangi opa makati do mutema ezokangama mwana koki te na kati. Deuxième jour, troisième dimanche ndenge moko bandeko nanga troisième dimanche ndenge moko nde na bandi komituna question na ndako le na obondela ngabi nzambe na sepe na église o matia kitoko nzambe na nga banzembo kitoko louange kitoko mais pona nini na l'air à matea pona nini na l'air à prière nazomona nde toza bato ebele nde tokangami na kati ya sardine nde tokangami na kati ya boîte ya sardine référence ndenge ezalaki kaka bongo nde tokangami na kati ya boîte moko ya sardine nzambe na nga po ani na omona bongo nzambe pa alobaki eloko na 2016 à l'après nabi dimanche elandi na ke lisusu dimanche yango wana ezalaka on dirait ezalaki bato abalisaki bato mo boye groupe bato ebele baono babala te o babala déjà na famille aussi bapesa mbongo libala na famille mais basala mariage église te parce mo bondira yaka na so na bosani te alobi bato nyonso babala te baleka liboso comme ça tokosalisa bino mariage ka ya groupe mbala moko bosalika mariage mbala moko bolanda te ke boluka balimousine boluka soki biloko mindondo basali tosala na mariage tobalisa soki combien de couple mbala moko wana ezaki période yango wana nde bato mpe bapesaka mpe bakombo à l'après dimanche wana naye komona ke baye koannonce parce bameko azobala ngasko na kamwe nanu ngabi mais ye alobaki ke balanda bafiti ya minene te bao babala daya na famille no babali te na religieux babala bango nyonso po ani ye takotaki mpe kaka na groupe ya bato wana te
na kamwa kinga fali pe akotaka na groupe bato wana me ndenge nini akotaki te na groupe bato wana banonse mariage na ye tobeti maboko nga pourquoi akotaki te na bandeko akomituna question pourquoi akotaki te na groupe bato wana po bango batei ke bato wana kutu nalongola yango kaka ezaka eloko moko oyo nga namonaki yango bien te nga bobalisi bato nyonso na groupe me yo moko okesala mariage moko spécial ya makasi nde ale dimanche oyo eliwana ezali kaka nde kaka nga na raisonne me na ndenge mabe mpenza te nga peut-être ye moko akana na ye ke ye azalaki ta mosusu deja ya kobongisa abongisaki deja biloko na bongisi abongisaki mateya wana ye apres mpo mateya no ezalaki ye te moto ateyaki nde ye motu mosusu nde nayaki kocomprendre ke aza na ye na raison mposi babongisaki na bango banini na bango ezalaki periode wana oyo bande koprépare mariage na bango banda koprépare mariage na bango nde dimanche oyo elandi bandeko na nga jeko ezalaki 5e dimanche na nga nazwi décision ke nakokende lisusu te nazwi décision ke nakokende lisusu église wana te wana entre temps na bazalaki kokota pe na bosta nazalaki kokota pe na bosta nayebi te ndeni nayebelaki bosta na nazalaki kosambela pe na bosta natindela bandeko na ngai nyonso presque sambelaka na bosta kota bosta na bakamaradi kota na bosta ti lelo bakoma nzambe na bosta somo natindela bango bondelaka na bosta kotaka na bosta kota na bosta ok bandeko na nga dimanche wana nabi naokende na nga te akwa bon ozokende église ozoyoka mateya ya kitoko epuis na ntango akobondela motema eblokaka nga ekangamaka nga namonaka lokwa tokangami lokwa basardine namona okende na ngai te mokolango nabi na okende te nalala na nga réveil nange sonné nalongoli réveil wana natiaki chaque dimanche nalamuka herbe mpo nakende nalongoli yango nalali nzambe alamusi nga na lokolo alamusi nga abeti nga na lokolo abia deni lamuka okende église lamuka okende église mpa na susu ngenga bi nzambe abi nalamuka nakende église wow nasepeli bandeko na nga nakei 2016 nakei nakomi kuna na bosta nakoti kaka comme d'habitude mateya wana bateyaki non oyo ateyaki ezali vraiment non nase retrouve mpe na mateya wana ndimba moi komi na lere ya priere na bandi kobondela le nzambe alamusai nga na bolimbisi le nzambe alamusai nga ke adeline lamuka okende église kule na lamunga bi nasepeli nga nzambe alamusai nga naki église mais église yango nakobondela te na église yango loni ezosalaka nga nakoka kobondela te église mbana okende okobondela te na okoma kokangama ti ezokende ti kokanga motema na nga nzambe mpe alobaki lo otemba mona ye nabika wawu nzambe abina nakende église eke aosepela nde nazokende église bandeko na nga nde nakomi kuna nde esika na ye mateya kitoko tobandi kobondela jour wana ozomona avant nanu nabanda kobondela wana nzela nyonso nazokende bandeko na nga omuli ezalaka pense nyonso eza na likambo moko ata nzela nzela ozokende ozobondela naobondela mpe nga binzambe na nga naokende église yola mosinga nakende église ngai nakoya lisusu te mpo ndeni naokobondela te na église yango ide kuteke kozala mabe ngabi sikoyo ndenge nini kasi nazokobondela te na église on sunganga lelo nabondela sunganga lelo eloko nyonso ezokokanga nga mpo nabondela te ekanga ngai te papa oyo nyonso ezoya koetufa nga ezosala lokwa bato tozokoma ebele ya kokangama lokwa na kati ya sardine nzambe sunga lelo ezala te nzela mobimba nazalaki ka bona obondelaka bongo bandeko na nga nakomi kuna na kati ya église kokoma nakomi na kati ya église nde mbala moko na mateya comme d'habitude leka tobandi prière bandeko le tobandi prière na senti mpenza liberté moko moni fula bato wana nosanti su fula bato te nakomo santi mpenza nazobondela bazotinda basujet de prière nazobondela nelengi nga mona kati na naloba wawu
yango nzambe alobaki na nga na ya ayebaki sikoyo lelo nzambe oza malamu papa leo mpenza nazobondela bandeko na nga na santi mpenza makolo na nga etiki mabele makolo na nga etiki mabele nakomi dans l'espace mpenza ka dans l'espace nazobondela naoyoka su makeyela fulu wana te ya bato bazobondela naoyoka su te bandeko na nga namona boye esika nini nafandaki esika nafandaki ezalaki na range moko ya katikati wana range wana ezalaki le tokoti baprotocole baopesa biso baplace nakotaki na mpe na katikati ya église epuis na katikati mpo na kutu moko soki mposa vraiment ke oke kose soulager mpo obima yo mo ozomona ke fosenga beskize ti obima na mwa nzela kuna na nzela na couloir po okende kose soulager donc nafande mpenza na kati mpenza bandeko na nga louange tobini kitoko tobinaki louange na biso kitoko tobini après l'air ekomi na mateya papa mamu nyonso ekomi na prière heure à prière nde nayebisi bino nakomi dans l'espace donc ningi loba peyaki ete nakomi place yango vraiment bandeko na nga namona kaka loboko moi bandi obetanga na lipeka serre oh esika nazalaki donc nga mona azokomimona ndeti naza na likolo makasi te me naza dans l'espace siko naomona loboko ezobetanga serre donc nge loba loboko wana ezoderange nga siko nalobi mpo nalakisa mutu oyo azobetanga na loboko mpo mwana moko ya moke azalaki kolela mwana mwa moke azalaki kolela wana banoka bazalaka kinyenga oyo balelaka mwana na bandeki kolela ya moke sikoyo leri mwa mosana azobetanga se nga sikoyo nazalaki vraiment doki nakomi koregrete nga binzambe na nga mwa moso azoderange nga sikoyo nasali mpo acomprendre ke atika koderange nga acomprendre ke si nakoti na dimension ya priere makasi do nalingi na derangement te na matisi sikoyo voi nzambe na nga na epai na yo o nzambe kumama sanjolama ebo nakomi kosambela su makasi na molende nyonso pliske na bandi kosambela serre oh gasiko nazokama nga binzambe na nga o nani azobenga nga na loma nyonso nasali ye nini pourquoi azoya koderange nga moni bien na obondela makasi boye nga pete nazosanti nazaka dans l'espace boye nga siko na kati na ano alobanga biekoki kozala azokanisa nga mama ya mwana oyo azolela pole abandi koderange nga na mongongo kuta kolela mwana ngo na banda oyoka su te apres nazongeli koyoka siko mwana azolela mpona komi daa na derangement nga bisika azokanisaki ngai mama mwana opo aloba na nga ke mwana azoderange na makele nazwa mwana nabima na ye libanda petete yango azobengela nga me nga pete nakokita te nga kaka na bandi kobondela nazokoadore nzambe nazobondela bandeko na nga somo se nazoloba na o se bamo ekomi pa ya kogangela bandeko nango okoki koimagine te na église se nazoloba na o te ozoyokanga te ozoyoka te nazoloba na o se mbamona santi nga moko antuka nazali na posa kote na fongola miso natala ye me na santi nazalaki dans l'espace na kiti na se nazongi na mabele le nazongi naoki mawe matinga na motema na fongoli miso natali boye protocole alataki uniforme ya baprotocole balataki bilamba ekoka na bauniforme ya mwasi protocole natali boye protocole naoki mawe matinga natuni nini leka natali natuni nini nango abinanga ser nazoloba no boye po ozo po nazaki bandeko na nga wana non to se dépouiller nde toza leo te non totiki bapantalon bameshe te banini te nalataka chemise nzambe likolo témoin nalataka kolan na se nazwi siko robe chemise natie likolo esuki likolo ya genou donc nalataki mabe te
On a lata pantalon moko boye na tika bassin na nga libanda na lata ebongo te. Bande ko na ser wana ekoloba na nga bo excuse nga pona terme o aloba ina loba ndenga lobaki la na kanda mbala moko una zo biso boye una zo benga na obengo banda kala zo linga ko répondre te pona nini ngabi na zo sambela abi na linka na yebiso ko zo déranger zo ngabi na zo déranger ni na bi ma bolimbisa pona terme bi masoko no eleki minene zo échappe o kangi pona zo ki échappe mona tiaki boye na kingo pona ka mwa malili abizo échappe au finiki na kingo kanga ngo boy kanga boy pour masoko no eleki minene ezo déranger batu na sima wimba mona kamwe eloko ekamse nga na liboso ke ndenge na lati donc na lati très bien to bini kutu rien o ezalake aloba po so mutalati mabe erevesa mingi le mutu azobina le mutu aobina bato baya nsima bamibali baya nsima esalaka kitoko te me tobini kutu tobini ezalaki mabe te me na lere akobondela epuis na telemi nazobondela bandeko na nga tala bato nde balataki wana nga nalataki bien nzambe na likolo témoin nga nalataki bien epuis le kasere yango alobi bongo na loba na ye napesa réponse ke nalati ye wana baluki na kanda akei siko wana siko aleki tunanga akoti na kati aleki asengaki bato excuse aleki na katikati ya bato pendant ke tozobondela aleki na katikati ya bato ti ayaki kokoma place nga nazali donc ti azobeta nga bongo atelemi liboso ya mutu mpe oyo azobondela bozo koimagine modele ye ayaki kodérange bato donc adérange ka nga te abandi kodérange banda na liboso ti esika nazalaki ndi mamu le temps azokende nazokamwa le nazokamwa mbala moko nazokamwa nazoregrete mawe matinga na motema ngabi nzambe mbala liboso banda na bandi koya na église oyo mbala liboso mabondeli na nga emata banda pardon mbala liboso na sentir ke nazobondela na liberté nyonso me tala mwa moso ekodérange nga nzambe alobi na nga alobi ke en église o mabondeli emataka te mabondeli emataka te lokola mabondeli no ebandaki komata yango omoni ayi kodérange mpo mabondeli no ezomata na susunguki ngabi na comprendre te ngabi o makambo nini na oyoka ozoyoka nzambe abi na église o mabondeli emataka te lokola mabondeli na yo emati lelo donc nazalaki eplace ya batu ebele le baobondela mabondeli emataka te me nga jour wana mabondeli na nge bandi komata nde nzambe alobi lokola bamoni mabondeli no ezomata yango bayi kodérange mpo balingi bongo te nazoyebisa bino nzambe na likolo témoin makambo na oloba na bino elekelanga nafandi kimia nakomi kokama na église mabondeli emata te wana no naza no na barévélation to nayebisa bino ke baeglise ebele mabondeli na bango emataka te nayebisa bino baange baza likolo ya baeglise boyeboyeboye nayebi te koma jour wana mabondeli yango edeviaki baange wana mabondeli emati nde yango bayaki kodérange nga naoki maa na motema nga bikoma mabondeli emata te na église nakomotala bato nyonso bazalaki wana mayo ezosala nga nga bato nyonso baoya obondela mabondeli na bango ezomata te no nayoka te balobaki mabondeli ya moto ezomata te no nayoka yango te koma mabondeli emata te nayebi ke moto nyonso azobondela mabondeli fo emata ndeni mabondeli emata te wana naza barévélation mosusu to nayebisa bino nde mbala moko naoki manga na bino kolobela protocole oyo asala asu boye te adérange bato te na aire à prière so likambo azela moto epuis nalakisa ye bato balati mabe oyo ebele na nga na bango soki différence soki nani alati bien bandeko na nga likambo akokamwa l'aire église esili so namoni protocole moko ya mwasi balataki uniforme namoni na biye wana nakute na bokilo na nga ou bien
bokulu na nga to ser moko boye na bosani na yebisi nga bi na posa na kuta na mwasi moko a déranger nga na prière ya bina nga toke zwa bisi noki bisi ezoleka nga bi te na posa na so na protocole moko a déranger nga le nazo prier na posa na pese conseil bandeko na nga na biye wana naki na bingi ser na posa na sola no le razo koma na bisi ta ser ndengo déranger ki nga le na zaki obondela abiti ezanga te nga o le no tala boye na tali mususu kuna ye wana nga biti limbisenge za yo te za ser wana eza wana le no kende pane ya lobi ye te le no tala musu bandeko na nga nazomona la majorité ba protocole o bazalaki wana bazoko nazomona baona elongi ya moto a déranger ki nga nayebi te nde na koexplika ngo donc elongi o na kanya mais so na moni mwasi na biye yo le no soni le ye azolobaka eza ye te ozosanti mpe azolobaka eza ye te akosa te akota su otali te yo te ye wana le koke kuna ye wana te ye wana ngabi o nzambe oji seigneur nzambe abi la majorité ba protocole bazalia baza animé na même esprit yangwana nazomona bango na elongi ya mutu ayaki ya protocole o ayaki ko déranger nga nakamwe ngabi bon nasusungi ngabi pardon eza mamba olanda te tokende nde nayaki kokende mkolango wana na desidaki te ke ona okeso église wana te dimanche oyo yaki olanda le nakei namoni ke natika na mutu ke église o mabondele ezomata te me nakende nanga nayokaka kata mateya na nga namona kaka bato nde tozokutana boye na bato ezosala nga bien nde nazoya na nga église nakendaka kaka me priere na nga na ndako nde nasambelaka na nga makasi mpo kuna so na bandi osambela na yo okufa pamba motema ya obloke nga pamba nde dimanche oyaki kolanda nakei nakuti bato libanda o babimisi bango balongoli bango boyeboye mpona nini o balobi soki nini boyeboye esika mokolo yango nde dimanche asuku nakendaka kuna na 2016 le balongwaka na kuna place wana bazalaka bandeko na nga apres wana le mpe nayenga bi église yango mpe mabondeli mpe mataka nango te nayebaki ka bome sanke nalobake peut-être bato mabe baza wana peut-être nayebaki te nabikaka église o mabondeli mpe mataka nango te me bato bayo osamba ebele awa ezaka bie koya koyokama te ya koluwe nzambe me mpona bapriere mpenza mabondeli mataka nango te nakuta ngo na se mo bonga bi kuna mabondeli mataka ta bikome mataka te nga bon moi kuna explique eza te me nayebika mabondeli mataka te me eza nango bien mpona mateya nde après eyaki na 2016 nayaki kokata periode wana nakataka te mpo nakende na mona bongo ala après tikala ngaka na mutu ke nzambe abai na mabondeli kuna emataka te toyi kokoma na 2018 na 2018 nakende na nakesambia na beglise mosusu ala après na 2018 ngabi nazonga na nga na Bosta kuna nayi kozonga na Bosta na memi kutu pe na papa Didier ngabi tokende kuna mateya ezalaka bien wana sikoyo malgré nakendaka kosambela kuna te me na ligne na Bosta oyo ya ligne na YouTube na nani eza YouTube oui na application mo ya Bosta botonda okota nango tozobonda na ligne na bondela na 12h na minuit na bondela 12h na minuit mbamona esi papa Didier tokende kuna lesiko tokei moko mosusu na butu pase bameko azoteya na je crois na minuit tolalaki lere azoteya mbamo nzambe alamusinga bia Adeline lamuka olanda mateya oyo mpo ezokonsene couple na bino le nalamuki abilamusa mobali no nzambe abilamusa mobali no mpo olanda mateya oyo mpo ezokonsene couple na bino wana deja toza ba 2018 je crois bamona lamusi papa di lamuka nzambe abi tolanda mateya oyo ezoleka awa mpo natiaki Bosa na tiango nalali na nga nazoyoka yango ti ponge eyibi nga nde nzambe ayi kolamusa nga nalamusa mobali na nga tolanda ngo ti tolandi mpe pase bameko ateyaki vume konsenaki vraiment makambo ya couple na ngai ngabi nzambe ateyaka bato nzambe azwa lokumu nde sika nayebisaki papa Dide tobanda mpe kaka kokende su kuna lokwa nzambe alamusi nga nalanda mateya na ye seke aza ya nzambe wana kokoyeba te ke aza ya nzambe to aza ya nzambe te nga wana onanda okipe te pase aza ya nzambe te l'essentiel aza paster biso toke koyoka mateya
les ro na isi papa de toke kuna te ya bio yoki boyeboye nde tobandi koke kuna na 2018 bandeko na nga le tobandi koke kuna na 2018 ana memaka pe bato soka mutu na yebi ya koke na bosa ya koke na bosa na memaka fille mo boye na bosa pe kuna le siko na memie kuna à l'après nazomona ye lisusu te on dirait naomona ye lisusu te na wana tokoma kokende vraiment tozokende badimanche tokei mwasi na mobali tokei tobandaki kokende après siko leri ekosalaki na ye kobenga ser wana nayebisi ye te pardon ser wana ngai nazalaki tokutana na église mo boye tokendaka tokutana na ser wana tosalaka connaissance après moko mosusu nabengi mpona yebisi ke ngai nakoma okenda ngai na kosambela papa se bameko soki okoki koya tokende kuna mbamoi alobi na nga te ngai nakoma kosambela pai ya paster mosusu alekaka pe na peine d'histoire aleka pe na peine d'histoire apesi nga komba paster wana na otanga kombo te la apesi nga komba paster wana ser yango ayebisi nga boye alobi nga bi yaka no habite kuna pe eza bien kuna pe eza bien kutu baza na groupe ya intercession moko groupe intercession eza makasi groupe wana eza na bato mo na groupe ya intercession so oza na problème okoti mabondeli na bango lero ozokota mabondeli na bango abina nga ade omona okuna azopesa prophétie okuna opesa prophétie boza 3 jours ya retraite le bokota retraite wana nzambe nde azo révéler makambo eza bien bobo sole na yo kisiko nazalaki sikoyo attiré par groupe ya intercession wana bazobonda epi nzambe ao révéler makambo lokwa nayebaki bien ke nazalaka moto nzambe arévélaka nga makambo nazokende na bosa nasalaka eloko te intercession kutu oyebi te banani baza groupe intercession to nini oyaka na bayebi yo kutu te osali soki 2 mois mbimbo oyaka wana mais bayebi yo te soki 3 mois soki 2 mois bayebi yo te mutu ayebi yo te nini te mais oyaka na okana fula bato l'essentiel oyo oyokima te ya bosi bonde bosi mde abokena na malgré na yebeke mabonde kuna emataka na te etikala engaka na mutu bandeko na nga lesko alobi eza na groupe intercession moko groupe yanso bokoti na bango mabonde so oza problème bokoti na bango mabondeli le bobanda kobonda mwa nzambe arévele o likambo mamoko nazalaki sikoyo impressionné le nayoki bonke nakota na groupe wana ya intercession wana ozomona nga mona lobi mpona bande koyebake likabo eza kati na nge ezosala te ndenge nini funa aza na place moko na kotravaille na likabo oyo le nayoki ke baa na groupe intercession na église wana nga mona bi oke na okende ka lokwa mutu mo aza na problème le bakotianga ke nakota le baprogramme retraite wana ya 3 jours na okota na retraite wana bole na okota na retraite wana makambo nzambe otalisanga bango mo bakomprendre ke yo fo rejoindre biso na groupe oyo ozomona mission na nge ezalaki bongo mpo le nga nalobi nayoki bongo abi waw ezalaka nde bongo nga abi waw bana groupe intercession bongo mpo nayokaka